Oyo so bapapa baloko na biso ntango ekoki. Biso sikoyo tomipesa. Na makambo misato. Bolingo mibeko isa. Keke nyonso komona yo. Ekoe mama na biloko na biso mama e. Yonde ojali mama ya mabota. Sika watango ekoki. Amenta lobaki akoningisa mokili. Tango wana oyo ezali te. Maloba nyonso papa alobaki eza kokokana. 100 ans ekobota makambo ebele. Mbote mingi na bino balandia menga makimbango télévision bana tata mokonzi ya bule bino baye bozwi libakuto pe bomesana kolanda biso na mokili mobimba tika ete kime tata nzambe nkolo super tata molimo santo ekomela bino bisika nyonso ozwi libaku ya kolanda menga makimbango télévision na nzela ya émission na etolobela mama mwilo ekokamba makai pa yangai mama falon ntima omokolo malelo to eli bino masolo ya sika masolo nini masolo ya bana tata nzambe na libota na ye tata molimo santo na libota na ye longo na bana na ye moko ya bana tata kimbango oyo azali solo bongo la fierté ya mboka Congo pe na kati ya eyambala tata molimo santo ndeko Jospin Luanga Konga ebandaki boni boni na mwa mokuse tokolobela mokolo malelo solo parcours ya papa Jospin Luanga uta le 6 avril 2021 oyo ezalaki bongo inauguration ya grand musée papa Kimbangu pour na mboka evani tata nzambe ko le tata molimo santo na Yerusalemi ya sika na présence ya yemo tata mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu kiangani pe mokonzi ya mboka Congo papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna ba procédaki bongo na coupe ya ruban ya musée papa Kimbangu oyo ezali bongo projet ya papa Diangenda Kuntima Joseph wapi epai abetelaki solo c'était na maloba na ye oyo ya interpellation solo bongo ya koluka liboso bokonzi ya likolo na sima manso makopesa melabino elongo na biso banso oyo tozali bongo branché na baetando na biso tolanda na ya mokuse mwa elema oyo nde tokozonga mpona mozinda ya masolo na biso. Et donc qu'ils voient avec leurs élus du peuple pour voir comment faut-il officialiser désormais la date d'ici le 6 avril. Donc les est payé à travers tous les territoires nationaux, et ce qui fait justement la grandeur, la beauté et même la joie de tous les amis kimbanguistes. Et pour que ça devienne usuel, ça veut dire quoi? Prendre tout ce qui est des souvenirs de l'enfance, de l'action, de tous les combats que le prophète Kimbangu a mené. Tout cela doit se retrouver ici, dans ce musée-là. Le président de la République a dit que ça permettra même à nos enfants, aujourd'hui étudiants, à ceux qui sont déjà chercheurs, pour compléter certaines notes, certaines convictions par rapport aux réalités qui seront exposées ici au musée. Alors, Tétis, ce musée-là, c'est combien de mètres, c'est quelle dimension, c'est quel genre d'œuvre qui entre déjà là-dedans? Merci beaucoup, directeur, pour la parole. D'ailleurs, j'aimerais revenir un peu en arrière pour vous dire que ce projet, c'est un projet qui existe depuis même que papa Joseph Diangenda Kuntima était le chef spirituel. D'abord dans le livre vert, où il avait retracé toute l'histoire du ministère de son père, papa Simon Kimbangu. Il avait écrit, je pense que c'est écrit dans le paragraphe 4 du livre vert. Donc, papa Joseph Diangenda Kuntima avait déjà laissé ce grand projet. Donc, dans le projet, il était bien signifié que celui ou celle de pouvoir procéder à la cérémonie inaugurale, cette personne c'est une personne choisie par Dieu. Une personne qui est comme un loin de Dieu, voilà, s'il faut le dire. Donc, aujourd'hui, cela se réalise avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et je pense que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est prédestiné par lui-même, le Créateur. Donc, le musée, la pose de la première pierre est intervenue le 14
le 14 février, le premier centenaire de l'église kimbanguiste, le centenaire de la naissance de Papa, qui est le premier fils de Papa Simon Kimbangu, le 12 février 2014 centenaire, c'est ça. Donc, il y a eu la pose de la première pierre en cette même date, et aussi le premier coup de pied symbolisait le début des travaux du musée. Donc, 2014 jusqu'à 2021, cela fait des années que les travaux, 5 ans que les travaux ont eu lieu. Donc voilà, aujourd'hui, c'est donc l'inauguration, une grande joie pour les fidèles kimbanguistes. En tout cas, le travail qui a eu aussi une nous avons également de rez-de-chaussée où on pourra trouver de l'administration, la salle d'exposition temporaire et puis le secrétariat. Le premier étage, nous avons la bibliothèque, nous avons également la salle d'exposition des différents livres, des livres de différentes religions du monde. Nous avons également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Au deuxième étage, nous avons la salle de réunion, le salon VIP du chef spirituel, également une terrasse panoramique, une bibliothèque, une filmothèque et également le bureau des bases de données. Nous avons en dernière analyse la structure en béton et une surface totale de 7500 mètres carrés. Donc voilà en bref ce qui caractérise le musée Papa Simon Kimbangu. En tout cas, il faudrait également signifier que les fidèles kimbanguistes sont très contents, surtout avec le discours imposant et posant du chef de l'État, qui a également retracé l'historique du ministère de Papa Simon Kimbangu, et aussi une grande joie parce que c'était vraiment le souhait et le souci des fidèles kimbanguistes. La date du 6 avril soit reconnue comme une journée chômée et payée. Parce que ça veut dire que là, le chef de l'État a mis Papa Simon Kimbangu à sa place. Il a reconnu également que Papa Simon Kimbangu n'est pas une personne ordinaire, mais une personne extraordinaire qui a battu un travail de titan. Un travail qui a même libéré le peuple, non seulement le peuple congolais, mais aussi le peuple africain et le peuple du monde. Parce que c'est grâce à Papa Simon Kimbangu qu'également les voix se sont élevées et aujourd'hui les hommes, cette terre des hommes, ont pu trouver leur liberté. Et l'église kimbanguiste a demandé également en ce jour honorable et mémorable du 6 avril 2021 que Dieu nous accorde la libération, l'indépendance spirituelle. Parce que c'est grâce à cette libération spirituelle que le Congolais pourra parvenir. Le 6 avril veut dire un engagement d'homme, des humains pour une cause. Mais aussi quand vous suivez Papa Kimbangu, c'est-à-dire c'est un homme qui doit, en deuxième volet, il doit libérer le peuple noir. Il n'avait pas fini de nous libérer, la tâche est restée parce qu'il est mort un peu tôt. Il faut continuer à libérer les Congolais d'en face, les Congo-Angola en face. Il faudrait, dans ce discours-là, j'ai retenu deux petites choses. Je n'ai pas entendu les autorités appeler l'Angola de façon brute ou brutale, pour dire l'Angola. Non. On vous dit le Congo-Angola. Ça veut dire que aux origines, il se trouve une corrélation de culture ou de beaucoup de choses. Ou ça veut dire que le Congo avait comme soubassement historique aussi l'Angola. Peut-être que Dieu seul sait, le Congo est suffisamment nanti d'une population qui est d'origine angolaise. C'est des choses que nous comprendrons un peu plus tard lorsque le musée va commencer à fonctionner. Sûrement, nous ne serons pas morts, nous repasserons par ici pour voir si réellement ce problème-là a été abordé. Et donc, par rapport au procès, il y a un procès latent. Hein? Peut-être qu'on n'en parle pas trop, mais souvent les discours entre deux mots, entre deux lignes, nous nous rendons bien compte que Kimbangu a été condamné de façon injuste. Est-ce qu'aujourd'hui ne peut-on pas recommencer ce genre de procès pour voir jusqu'à quand ce procès était juste, jusqu'à quand l'on devra déclarer de façon officielle et de façon internationale qu'on a condamné Kimbangu injustement
et que s'il y a des personnes qu'on doit poursuivre, il y a moyen de poursuivre. Merci, confrère Koukouma Mengi. Je voudrais parler un peu du chef spirituel. Comprenez, dans la Bible, c'est écrit, Dieu avait limité les jours de l'homme ici sur terre. Donc l'homme ne peut pas dépasser 120 ans. Alors quand Dieu parle, Dieu ne peut pas se contredire. Pendant ce temps, l'homme doit effectivement faire pas plus de 120 ans. Et comme Dieu ne se contredit pas, Papa Simon Kimbangu était venu, il ne pouvait pas rester éternellement parce qu'il avait pris le corps. Et comme il avait pris le corps, il devait à chaque fois changer de corps. Comme la Bible a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il restera éternellement avec vous. C'est pourquoi Papa Simon Kimbangu est venu. Pendant qu'il était encore vivant, il avait parlé de sa réincarnation en 1910. Et il était réincarné par la personne de Papa Diangenda. Et la deuxième réincarnation se fut lors de la mort de Papa Simon Kimbangu le 12 octobre 1951. À cette date mourait Papa Simon Kimbangu. C'est cette date aussi que naissait en Kamba un jeune garçon, un beau enfant qui s'appelle aujourd'hui Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. Donc c'est une continuité. C'est comme on voit un palmier ou par exemple quoi, le palmier. Voilà. Donc ça pousse. Au moment que ça grandit, il y a un autre encore qui pousse. Donc voilà. Par exemple. Donc quand vous détachez le premier parti, il y a un second qui se sort. C'est le même arbre qui continue. Donc Papa Simon Kimbangu, que nous voyons aujourd'hui, c'est lui, Papa Diangenda, et c'est lui aussi, Papa Simon Kimbangu, de 1921. D'accord, je prends la chose. Je vous trouve très assidu par rapport à la question kimbanguiste. Vous êtes participant, vous avez aussi participé au culte de tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a plus retenu brièvement? Oui, merci papa, chers collègues. Moi je suis Papa Diakongo, je viens de Paris. Je fais partie de la presse média kimbanguiste en France. Votre question est très pertinente parce que c'est ce qui était dit par son excellence Authentique Tshilombo. Il a dit dorénavant, donc les deux représentants du peuple qui étaient là, les représentants précisément du Sénat et de l'Assemblée nationale, ils ont pris à témoin afin qu'ils puissent mettre en place une loi qui permettra dorénavant en RDC le 6 avril soit considéré comme une date chômée et payée. Oui, mon cher collègue, c'est très très significatif. Je me souviens, sa dignité Papa Simon Kimbangu, quand il avait organisé la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu en 2006, parmi les recommandations que les exposants ou les scientifiques qui étaient présents avaient donné, était signifié que l'État congolais puisse faire le nécessaire afin que la date du 6 avril soit reconnue en RDC comme étant chômé payé. Alors, celui qui peut le faire, il est le président de l'Union africaine, s'il vous plaît. Il préside actuellement l'Union africaine. Et en fait, de sorte pour moi, cette date-là devient une date chômée et payée pour toute l'Afrique. Parce que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de l'Afrique, et en donnant cette parole, en signifiant cette date, eh ben, il donne l'information à toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour nous en fait. Ce qui se passe sur nous, c'est la reconnaissance, cette ingratitude que nous avions vis-à-vis de celui-là même. Par 5 mois de ministère simplement. 30 ans d'action, de sacrifice. Chaque matin, il était flagellé de 120 coups de feu, s'il vous plaît. Aujourd'hui, d'aucuns le considèrent comme prophète, mais s'il vous plaît, il n'est pas prophète. Il est vraiment de cet esprit. Moi, votre personne, quand j'arrivais en France, à l'époque quand j'étais étudiant, je ne le connaissais pas. Mais je l'ai vu physiquement. Papa Simon Kimbangu m'a visité à Paris en 1999. Donc c'est pour vous dire que c'est ce que le président de la République a fait, pour moi, vraiment, ça me va droit au cœur. Donc ce 6 avril, pour nous, l'Afrique a sa date dorénavant qu'elle va célébrer comme étant la date de celui qui est venu pour nous restaurer. Parce que comme je l'ai dit, le kimbanguisme, dans son article 4, dans son statut, il est signifié l'objet du kimbanguisme est la restauration de l'humanité dans son état premier.
nous le mongo nous boka ko jongi samoto ndenge azalaki yambo basala mbeba oyo bakoko na biso donc basala donc kimbangisme oyo ezali que pour que le kim moto azala ndenge azalaki avant libaku ya koko Adam na Eva. Voilà pour na ngai na loka mutuya oyo mokonzi le chef de l'État a posé ici en Cameroun de Jérusalem. Merci beaucoup. Est-ce que je peux retenir votre nom parce que j'ai vu tout à l'heure vous aviez tout l'élan pour défendre le discours, pour expliquer le discours. Il est vrai que le chef de l'État a pris une décision de façon tout à fait indépendante. C'est un Congolais. Il a vécu la diaspora lui aussi. Il est le fils d'un homme qui a eu le malheur d'être fragilé, le malheur d'être brimé. Il est le malheur d'être le fils d'un homme qui a été opprimé aussi. Et donc lorsqu'il lui est donné l'occasion de remettre de la justice, il n'hésite pas, il l'a fait une fois de plus. Vous venez de voir, tout le monde s'attendait le moins du monde, mais j'ai vu comment est-ce que le président, les deux présidents de chambre, haute et basse, comment les députés, les sénateurs, comment est-ce que tout le monde a sauté ici sur les chaises. C'est très bon. Donc il a pris tout le monde debout. Je vous avoue que je vous prends en témoin. Merci. Donc la plus importante, elle est importante. Mais comment pensez-vous gérer les dividendes d'une telle journée? Désormais, nous restons longtemps dans nos lits. On n'a pas de travail. Le message c'est quoi? Parce que ce qui se passe chez nous, nos compatriotes congolais comme africains, c'est de mettre cette personnalité de Papa Simon Kimbangu dans leur cœur. Donc dorénavant, chaque 6 avril, quand ils restent chez eux, en quelque sorte, Papa Simon Kimbangu sera avec eux chez eux. Parce que nous, d'habitude, quand les députés sont invités, et les Kimbanguistes sont présents, il y a un coup de circonstances de ce 6 avril-là. Et là, donc, dorénavant, chaque Congolais, en se levant le mardi 6 avril, aura une pensée, ils auront une tête en quelque sorte de Papa Simon Kimbangu. Donc, parce que Papa Simon Kimbangu, son excellence, Félix Antoine Tshilombo a fait aujourd'hui, c'est... Donc, comme ici, il y a un titre, est-ce que le titre est un titre? Papa Tsomi, c'est un simple représentant légal. Ah, comme on est. Si on a un titre, Papa Fuma Longo, le chef spirituel, représentant légal. Ngai soko na monde ba titre wana ya mwana kokoti sangana de kolo na vu chèque biloko nyonso tu wana c'est un vide. Donc mwana nzambi adubi epe ko sandio na uzinda la late mbanu ya no vuluzwa ya mwana to bondela biso ba titre monene wana te yango ekokota biso na likolo te ba titre wana izali nul ya solo qui appelé au bisou au moins responsabilité. Mais ce qu'on a comme responsabilité, na yo sérieuté, ils allaient bâtir Rwanda, ils allaient pamba. Batata na maman, to bondi la diboso. Et le kopuna. Oyo musu sur pesa manabiso. Solo ekozala ka esengo butumo itango tokoyaka liboso na bino mpona koyela bino solo masolo ya sika to mpe baimage to mpe bilili oyo na elikia na biso ezali ete ekosepelisa bino wana boti kolanda mwa mokuse inauguration ya musée Papa Kimbangu kasi lelo oyo toye lisusu na lisolo ya sika ndenge nalobaki na ebandeli ya ndeko Jospin Lowanga nini tokotalisa na bino na baimage oyo ezali kolanda toali kotalisa na bino lolenge nini awa ngai na yo moto moyindo sengeli to comprendre ndenge nini l'homme blanc azaki solo connaissance ya histoire africaine l'homme blanc azaki solo connaissance ya Afrique pe akutango ye a connaître histoire na biso abaloli yango apesi biso histoire asika kasi histoire o mondela apesi biso histoire o moto mondela amemeli biso histoire nini histoire déformée histoire ya lokuta kasi balandi emenga makimbango télévision ekosalaka pasi lelo komona ete biso na biso ba africain tozali kokundisa na biso ba africain tozali ko comprendre to pe ko reconnaître te grandeur ya sa divinité Tata Simon Kimbangu ki angani pamba te to kolobaka ete yeka kawana alaki na 21 yeka kapazongeli biso awa na 51 kotala mboka lokola Rwanda na tête ya
Paul Kagame oyo azali bongo président yango azali kobundisa mboka oyo efandi tata Nzambe kolo ezweta molimo centre to découvrir bilili oyo nde tokokutana lisusu. Tout commence en 1453 par la chute de la ville de Constantinople, prise par l'Empire ottoman, qui ainsi coupe à l'Occident la route vers le commerce des épices. En cherchant une nouvelle route pour le commerce des épices avec l'Inde, les Occidentaux découvrent l'Afrique noire, l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Mal en point économiquement et sa population fortement chrétienne, les dirigeants européens doivent trouver un moyen pour que l'esclavage et le pillage des richesses de l'Afrique n'entrent pas en contradiction avec la morale chrétienne du peuple de l'époque. Alors l'État va financer en millions de dollars plusieurs influenceurs et scientifiques de la Renaissance pour développer des théories pseudo-scientifiques de la supériorité des races. L'Église, partenaire de ce crime contre l'humanité, va même déformer le verset biblique de la malédiction de Cam, de la Genèse chapitre 9, dans laquelle Cam, l'un des fils de Noé, voit la nudité de son père et est maudit par Noé. Sa peau devient noire et est condamné à être esclave à vie. Pourtant, dans les textes bibliques, la race noire n'est jamais évoquée. L'Occident et l'Église romaine mettent en place la théorie du business de la supériorité de race, qui consiste à faire croire à son peuple qu'il a une race supérieure pour le mobiliser à massacrer et piller un autre peuple sans aucun conflit moral avec la chrétienté. Pendant des siècles, cette idéologie raciste sera enseignée à l'Église et dans toutes les écoles occidentales. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. En 1798, lors de l'expédition de Napoléon en Égypte, accompagné des scientifiques français, Napoléon découvre que cette civilisation égyptienne aussi grandiose a été créée par des hommes à la peau noire et surtout au gros nez plat et non pointu. Par colère, plusieurs soldats de Napoléon essaieront de fausser l'histoire en brisant les nez de statues égyptiennes. De retour en France, les scientifiques français ne savent pas comment expliquer cet événement qui contredit toutes leurs idées racistes qu'ils ont propagées depuis des siècles à l'école et l'Église. Alors, les leaders occidentaux font un raccordement frauduleux. Ils inventent une nouvelle race noire, la race hamitique, regroupant les Égyptiens et les peuples de la Corne de l'Afrique et certains groupes d'Afrique orientale, Maasai, Tutsi, Ima, pour résoudre les contradictions entre les mensonges bibliques de l'Église et les faits observés attestant l'existence de civilisations sophistiquées en Égypte pharaonique, en Éthiopie, et les modes de vie perçus comme plus primitifs en Afrique centrale, les Bantous. Comme exemple, voici ce documentaire réalisé par l'université Columbia aux USA titré « Le grand peuple Watutsi du royaume du Rwanda ». Ce film vante la supériorité du peuple Tutsi au peuple Bantou et humilie le peuple Bantou comme un peuple esclave à vie, comme la pseudo-thèse de la malédiction de Cam. Quand les Allemands et les Belges vont coloniser le Rwanda, ils vont inculquer ces fausses théories de la supériorité de la race Tutsi jusqu'en 1959. Paul Kagame, dont le père a grandi à cette période, a bien intériorisé ces théories de la supériorité de race et selon plusieurs de ses proches, son seul rêve, celui de Paul Kagame, est de rétablir cette gloire utopique de l'empire Ima-Tutsi avec le soutien des Occidentaux. Comme en 1453, pour justifier l'esclavage et le pillage de l'Afrique, le business de la race supérieure est utilisé encore aujourd'hui par les Occidentaux et par Paul Kagame. Cette fois-ci, pour piller les richesses du Congo, Kagame a fait croire au peuple Tutsi rwandais qu'ils sont supérieurs aux Congolais, pour qu'ils puissent massacrer des millions de Congolais sans aucune culpabilité ou contradiction avec la morale chrétienne. C'est l'impunité totale pour Kagame, aucun respect de droits de l'homme au Rwanda, une population Hutu discriminée qui n'a même pas le droit de marcher pacifiquement pour réclamer une alternance démocratique. Depuis 30 ans, l'Occident finance le maigre budget du Rwanda de 4 milliards de dollars à 70%. Malgré que, à cause de sa mauvaise gestion, le Rwandais vit encore avec un revenu moyen de moins de 1 dollar par mois. Pendant que Adolphe Kagame se pavane en faisant du marketing trompe-l'œil. Tout leur plan, c'était sans compter sur la résilience de 100 millions de Congolais
qui sont déterminés à ne pas lâcher même 1 centimètre de leur territoire, acquis sur le sang de millions de morts depuis la résistance du roi Moussiri, du Katanga à Léopold II, jusqu'à nos jours. Grâce à l'esprit des vaillants combattants comme le roi Moussiri, de Simon Kimbangu, de Patrice Lumumba, les Congolais seront toujours victorieux. Les idées nazies disparues en Europe avec la mort de Hitler vont bientôt aussi disparaître en Afrique avec la mort de Kagame qui est déjà vieux et mentalement instable. Le peuple demande à toutes les forces du bien, qui détestent le racisme, de militer. Le nazi autocrate Kagame doit partir afin d'y installer une démocratie qui va respecter les droits de l'homme et non assassiner les opposants, même à l'étranger. Les Congolais ont enfin compris toute la ruse et la malice de Kagame. Cette fois-ci, blague ezali susute, soki oye, toye. Wana tokuuti kolanda na ba image inauguration ya musée pe connaissance oyo mondelo azwaki na kati ya continent africain kasi nzokande tango bango kuna babebisaki histoire na biso tango bazali komilengele pona kosala inauguration ya musée oyo tobengi grand musée ya civilisation égyptien maya makambo pesa ki kobongama awa na mboka ya Congo elekanaki boni boni na Égypte le 5 avril 2021 basalaki inauguration ya musée ya grand musée ya civilisation égyptien nde bongo le 6 avril pe awa tataki mbango nzambi mpungu tulendo a procédaki na inauguration ya musée Papa Kimbangu donc musée na ye moko esika api bilembo ezali wana oyo ebombama oyo tokolakisa na mokili ndako ya bilembo kasi elekanaki boni boni batata ba mama nde kaka na sima ya ba evenema wana nde etinda epesamaki solo na mwana na ye azali mboko ya bana mama mulu pamba te mission yo ezali tolobela mama mulu ndekolo wanga soki nzela na lotomo etata mokonzi ya bule kuna akendaki na mboka ya Egypte pona nini pona kotala komona mayo elekaki tina nini akendelaki tata nzambe azali pauvreté akosola kalikambo na tina ayebaki tina nini atindaki ndeko na biso papa Jospin Lowanga kuna kozala solo témoin pamba te témoin nzambe akozala ka mutu kozala témoin ya mayo malekanaki kasi ngai na bino to découvrir nano elema oyo matondo bana somi ya Congo pia mokili mobimba après tournée travail ya inauguration ya grand musée Tata Kimbangu na Nkamba na République démocratique du Congo ndenge to bengango lelo devant tout le monde biso to bembuki tiki Kinshasa tokena mokili Égypte pokuna na Égypte ndeto panza sango peto inauguré encore une fois musée ya civilisation yango ezaki inauguré le 5 avril 2021 biso après le 6 tala biso yeyo directement le 9 toye po ete tokotisa ntumwa Tata Kimbangu ndenge azwaki invitation d'honneur spécial voilà tozwi nzela ya nécropole kolongola biso na aéroport ville kere yangoyo tozali kokende direction musée ya civilisation place oyo numéro 1 le docteur Ahmed oyo azali directeur ya musée ya civilisation ayambi biso wana tokomi na kati ya musée ya civilisation awa nde place tomonaki 22 momies bautaki na musée antiquité égyptienne na place Taril na centre-ville na sima ya Nil eye koya na musée oyo basali ya sika awa musée civilisation sika boye tangenge nini tango kaka musée oyo Tata Kimbangu eza inauguré directement au pe bafongoli parce que ba comprendre que boussole et télémi pambate musée bandeko et bombaka bouania pe bokoko kasi bokoko ya force apesanteur force a magma oza ko tuer na bokoko na biso bankongo bandombe biso bato ya yambo nde awa na kati ezali na ba momi donc ba corps ya bakoko na biso noir ba bengengo musée ya civilisation égyptien voilà merci pambate kokoma na biso engi kolakisa ke biso yeyo na couloir parce que mema musée to koti po ete lelo to participer to réécrire histoire na présence na biso oyo Tata Kimbangu a délégué biso et puis bakonza mboka ba pesi
ndingisa nde awa tozwaki docteur honoris place totangaki discours to aliboso ete tobimaki na yango libanda elekaki na ba chaîne ba Hero News et consort lelo toye botala bino moko na kati ya libulu oyo na sous-sol awa place nga nazo kokita nde batie le 22 momies historiques tout Moses tout le monde bamonaki balekaki na défilé tokotala yango bilili ezali na zwaki tozana ndingisa nde bazali biloko oyo nyonso tozomona awa montre air agriculture conservation biso nde tosali yango biso banani bandombe babantu banego zola monene voilà na ndingisa ambula matadi apesi autorisation officielle ya partenariat ya centre de recherche nde tokiti awa biso yoyo tokotala boye monde entier ezo visiter ba millions de dollars ezo kota kasi biso moko totikali kaka na ba futilité awa biloko totie awa ekoti awa wana bible salamité Kora et salamité religion nano ebimité biso zali na spiritualité lelo nde babaloli yango babenga ngo religion comment bato bazalaki na histoire te bakoki kobetela biso sens ya histoire tokokota bokomona ba momie bokomona ba sarcophage bokomona ba outillage osalela ba flûte au papa Kimbangu ya kobeta na contemporain nzambe mpo bien sûr ba Congo montre ba maître tout ba mesure ba tout to sela kana architecture yango ezali exposé à la mise civilisation les secrets des momies ezo permettre biso toyeba ba momies ba bombaki nini yango centre de recherche da Kimbangu za sélectionné awana kati ya musée ya civilisation égyptien tika ete to sosola tango robombe ezali susu te parce que tango mikolo ya na kati to comprendre que esengi na biso moko nde to réécrit histoire ndenge bakoko na biso balobelaki yango na yango tokokanga boye musée national de la civilisation égyptienne ezali moko ya ba musée ya monene na kati Égypte espace na yango eza kozwa lokola stade des martyrs poto sosola dans l'ancienne ville de Fosta qui fait maintenant partie du cœur ville à Kala Fosta lelo côté na kati ya Caire en Égypte le musée appartenant aux antiquités voilà awa toza kokota na kati ya sous-sol po ete tomona ba momi awa ba momi oyo ezali exposé po ete elakisa biso bwania kasi tosangisi na bilili po ete bomona ba couronne oyo tolobaki ya reine d'Angleterre traversé po ya momentalement ezala exposé ya bokoko alors musée ezali représenté collection nango ezali 50 000 objets représentés de la civilisation égyptienne de la préhistoire à nos jours. Donc, beaucoup de nions surtout oyo basalelaki na kala pe na lelo. Esengeli na biso to lata likambo yo. To yeba fondement ya histoire. Ba diamant, toute la collection nyonso ba ancêtre ba coutume ba roi ya mokili basalelaki yango batie na bikoti oyo. Banda na reine Victoria kitati na reine Elizabeth bakoko nyonso oya ba peuple Germanie ba créaki royaume na bango ya viking na kati ya Europe voilà oyo bango basalelaki yango moni tuza kokoka kotombwa mana bokoko na biso te to na culture na biso te lelo oyo ezali conserver oyo balobengi biloko bandoki tala bonde babateli yango matondo. Voilà, tout petit merci na yemoko papa Jocelyn esika azali na ndenge azalaki solo molobeli na biso kuna asungaki biso tokoki kokoma te bomoni lolenge kani yemoko azalaki large a expliquer biso détail moko sima ya moninga mai oye ake kosala kuna pe mai oyo azali komona
kuna kasi batata ba mama bino bebo mesana kolanda biso butumo itukuno bakatango yo zuli bako okutani na menga makimbango na nzela okutani na émission oyo sango ya sika yena matoyi na yo kobomba yango pona yo mokote panza sango oyo connaissance oyo sengeli ngai na moto moyindo to yeba yango poete lobitango likambo ko la biso tozala na mo a dire to tozala na lolenge oyo to ko lobela likambo yango sika sika ba ndeko balandi ya menga makimbango télévision tozali ko assister oyo biso to komona kana film kasi lelo tomoni yango réalité na nzela ya moko ya mwana ya tata Kimbangu réalité yango ezali nini mai oto komona na ba film kasi lelo ese réalité ba tata ba maman tozali ko assister bongo na entrée ya 22 momies na ba image ko ezali kolanda tout à l'heure là 22 momies o balongwe kuna na musée aiguisé ba transférer bango ba kokota na mise na grand musée ya civilisation égyptienne na kati ya lokumu oyo totala entrée triomphale entrée glorieuse ya nani ya koko na ngai na yo moto moindo bande ko blanza menga makimbango télévision mboka ya Congo lelo soki ezangi kimia ezali pona nkita o tata Nzambe apesa biso talaka mondele ya kosalaka eloko na intérêt kosalaka eloko pamba te lelo yo o azali ke moto azali mondele o azangi melanine na nzoto na ye azali kofuka mela azali kokumisa ba 22 momi o bazali même pas na ADN moko na ye kasi bazali na ADN ya ngai na yo o to bengi ba ancêtre na biso tolanda entrée oyo tolanda mai o mazali koleka na kati na ndito ko comprendre nini o mondele yaki koluka solo na kati na ba africain pe nini o yazwi yango azali ko komisa yango na lolenge oyo miso na bino moko ekata likambo tolanda na biso lakisa komonisa kotalisa yango na mokili po tozaliwa tomoni yango tosimbi tata Kimbangu na directeur ya musée oyo tokotisi ye na moyi après cérémonie ya butu omona koti na moyi kanda ndongo sosola zambongo te kanyaka te fanatisme te oluka pe koyeba te me komona nazalaki solo molai na noki mingi lokola mvula kasi ezali ngai te ezali mai oyo tozali kokutana na yango oyo esiki kotika biso indifférente tokoki kokanga minoko te ntango tozali komona makambo ebo ezali koleka ezalaki bongo première partie ya elema na bino oyo Momo Falon abongoselaki bino mpona ntina ya mokolo mwa lelo ndenge mpe tozali kaka kosepela na 6 avril journée chômée payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Papa oye oyo nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mipengo misala keke nyonso kombo na yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sika batango ekoki amempe alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele